opesi pasi okaboni na mère bagolwa baza makabo do ya bakande ozana opesa papa Hervé Baye nalinga papa Hervé mais façon oyo makambo ya papa Hervé zokende donc namoni au nom des batunions sur tout ça comme ya Gaulois libéral tout ça vraiment lisu na sentiment ya ozala pembeni ya likambo wana te mutu na mutu azana likamune mais Charlie Prince pas azana raison azana mbebele pe aloba na kosate to défendre yango parce que okoyi kozana raison na cause moko mais nyonso okoyi koloba omona bato bazon kana anglais ke ezo salir artiste mais artiste azali mal entouré artiste na musala na yebo aza trop fort entourage naza ba réalité nazo pese épisode par épisode na obeta na li solo à stade de martyr ti papa va za na birote mikala papa veut na za na birote voilà ozo reprocher ni na mikala oyo zolo ki biro eye omona na musala ke et loko zo boma entourage na mamba faire parti pris et puis na ba mbwengi expliquer ba internet ba ko ajo to komi nango soki mususu ozui $100 après salani na limite ya musu batu musu bazana basimba ta ba $5,000 lo baba tinda yi naza boye litoyi nanga etika eboya koyoka dynastie eboya ngote na ko lo balelo na kangisi faire ennemi mais na téléphone nangaza donc na koyoka ikaka mais bato nyonso tozala wana tozana biso tenga naza ngane naza boye bato bele bataka minoko wana so nga leki bango na visibilité musu ba guerre o biso to salaka bango ba osala ngote sans ya makambo bazoninga ba mema fere na ebité so ba kansaka fere ndeza munzanzama na yoba te fere gola bataringi asa na musique nyonso na nzoto na ye mais soki entourage eza malamu te yebisanga na génération ya fere mutu akokani na fere na mamba musique azate mais bazalaka ande na ba entourage o baza ba professionnel il fallait pour passer tout bimisi ba ngona faire artiste yé mon même connaissance na yebi ke mutu alekinga na musala o mais ataka rande ki professionnalisme na musala na ye aluka batu oyo baza malamu ba encadrer ebele tozo mona c'est de fétiche o baza pembeni ya papa Hervé o mona keda ki ba kisi na ye ba mbriera mutu abatu azana bana na ye o leta ba vie na ye na bana na ye boki simila ba kisi bo pesanga zeno bo pesanga faute bo ebi manière na kinda mais siko lelo ebike bokubenga binga eza na kiri moko basala système moko wana système wana na limite artiste lelo a évoluer makasi dénoncer yango pona na lobby na yo eza 5 épisodes ba internet o nyoso ba otala ba yebit ba yebi makambo ezoleka ba yebi le pourquoi ka ba internet wana mutu biso na bango lisuto koma na ba débat ke to kendaka place et pas ya mutu boye to salaki musala to zwa boye tozongi boye tozwa boye na lelo ba chaîne musu bazo déclarer ba sala musala bazwa eloko te mais ce peut toke mususu faire été mutu kopesa biloko ezalaki na batu o bazali na charge wana batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boyete vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Cathy Fola, maman pour la maman de la nation. Na côté bino na ba etendo ikena bino poto meka vraiment ko solo là en long et à large na analyse na biso ya mokola lelo vraiment là j'ai dit un grand merci à Armel au modèle à la caméra et puis à la régie je vois Berli Vengame Tengame Tul balobi azala rase mabe c'est kitoko nyosa sangisa donc comme tout na mutu aluka place au hôtel. Merci aussi à la présence de Joyce la mignonne de la presse, une fille coquette intelligente que nous aimons beaucoup sur
Congo Essengo officiel de télévision. Et un grand merci aussi à toute personne qui a soutenu Rangai vraiment spirituellement. Là, je vois mon pasteur, papa Richard Silabo, et ma maman Miss Elaka, et financièrement ils sont nombreux. Je vois Hercule m'envoie tout, King Mboma Mandila, le pétrolier, merci. Et Clégie Zéhi, c'est mon combo de la presse Balobi, monsieur Chaud. Et un grand merci à vous, mon boss papa Clovis Fimpa, le big manager, le manager Motema Yamama de Fimpa pour la confiance. Et merci aussi à l'âge du stade de Martyr. Là, je vois Papa Guilay Fimpa qui est aussi l'œil des Congo Essengo officiel télévision. Merci. Je suis pas seule na plateau nanga, naza vraiment accompagné, na invité nanga. Oh, vous avez toujours l'habitude d'y emmener à tout moment. Na Congo Essengo officiel télévision. Il est sage, intelligent et makambo ya bimisaka ezalaka vraiment intéressant. Et puis apparemment azalaka le rôle à moi prophète. Mais to yebite to découvrir ensemble bien que to yebiye Armel Fongole langa plateau na biso vraiment. Bonjour Yampa Kalingo. Bonjour tata moi c'est Abana. Bonjour na batutu Jarol puissant. Na bige bukabani epesi pasi. Ezo pesa na Pamela Mbuluku Priska Yenga Joël Tampo Bagoloa bazanga kaka boyo. Na bige star mi de 3 fois star. Bon les camarades cabonesa bongoté na bige lobi na ozana bako ngona pesa compte rendu. Et pas ça qui a mbongo vraiment. Na ozana bako ngona pesa compte rendu. Ya pa kazela non tom sungane na koti na distraction. Bo kabonye pesi pasi o kaboni na mer bagolwa bazanga ngakabu. Do ya pa kande ozana o pesa papa Hervé bay. Na linga papa Hervé mais façon oyo makambo ya papa Hervé zo kendi donc namoni au nom des batunions sur tout ça comme ya Gaulois libéral tout ça vraiment l'issue na sentiment ya ozala pembeni ya likambo wana te. Oh c'est que ya pa ka lelo au tala écran au tala caméra au yebisa penza batu cœur ya pa ka aope sa ba aussi que zo pesa ba Charlie presse nyoso ba raison. Mutu na mutu azana likamune mais Charlie Prince pas azana raison. Azana raison azana mbebele puis aloba na kosate te défendre yango parce que okoyi kozana raison na cause moko mais nyonso okoyi koloba omona batu bazon kana anglais que ezo salir artiste mais artiste azali mal entouré. Artiste na musala na yebo aza trop fort entourage naza ba réalité nazo pesa épisode par épisode na obeta na li solo à stade du martyr na obeta ngo vendredi na bike lelo na simba ka mo mke mutu abenga ngati donc mabe ya kanam na pesa mbote na Suède eza choix nanga ngamu kuna ibara fere na 95 nazara na mutu te na ya concert a wenge na noro na nga non Maurice na pesa mbote donc na monaka mutu te na ibara mutu te on a zolo babangamu oyezo engagé na ofinga mutu te boko finga eza nango na sens te na ofinga na mutu te po venanga dirango biuma vraiment rango apekisanga makambo wana mutu a TGV trop vitesse na ofinga mutu te na osala mabe moko te nini te na osola malembe donc o nyonso aza musicien fanatique ya orchestre et les aïe na makambo susu o ngana bimisa na munoko nanga ezaki sentiment ya kokotela artiste oyo ngana lingaka na ini pe ferité na lingaka yi mes entourage ne nazali susu na tenter na munoko nanga koluba mabe ya mutu moko pour intérêt moko ozwaka barankine oyo ezanga mutu na makolo pe ezanga litomba. Oh là là ya paka nazomona respire un peu hein donc tranquillise-toi. Zalano kimia po no mona donc makile za moto trop. Makile za moto trop ba fan o ba otala yo. Ba internet na biso ya Congo Essengo officiel télévision. Ba zotala ya mpaka. Ndaku nyose za na ba problème. Et aujourd'hui ya mpaka le dit très haut et fort que a opesa Bagoloa, bay, quelle est la raison? Bagane, papa va embaye Bagoloa, bazanga kaka boye. Bay fort nyonso. Biso sa ba je musunet na frère na Tarik nga on appelle Sembote ba Vasco de Gama kolongwa yolo makolo na mois de février kokende Lingwala
pour tout ça la promotion kaka ya koyebisa bato opération gaulois batela gauloise somba billet sala boye vente kozala boye faut ezala boye bozala vraiment na stade na biso poso to bitolo ba sponsor non sponsor a faire rigoler les nzambe na biso voilà les nzambe na biso nde bato to sali makambu o lelo ya réalité nyonso so to tali pe na beka pe mati ba banderole na retard ezaka biso ezala msu Naomi ya ba auta musika mona mwasi ba tuna ba transport nae mona nayi omona msu tali tigresse auta musika omona petit tanga eden auta musika banana bazo auta musika msu akolambela pe bana bon en fait il y a pas ka yebisa biso raison nini ou bien ba raison nini o ezo sala cœur lelo o comme la langage o ezo kilo pour na bagolois langage o ezo zokisa directement bagolois ke yam pakalobi azali susu golois te kozala naza golois ya na lingara feri parce que feri comme on a gola donc gola na o golois ne zala te pona mutu mais batu ba comme on ngaba komisango pona batu neti nga na âge nanga ezana mutu moko te o tozalaka na part feri akoki kogérer nga azate pe en plus lelo omoni stade wana toninga tosala degré ya plein moko ya liwa eza na réalité na obetango samedi ka entourage wana bato basala échec ya stade de martyr a fait mais bato bomona plein mais bokeba babiso toyebi échec na osolango samedi donc on a dit s'il te plaît yokana s'il te plaît mutu abengangati téléphone nanga na somba yango na mbongo ya mutu te sim nga moko mutu na somba sim na ata makindaka na Tigo batuna bazwa carte paka ya ngai paka ya mutu te oluvuezo to nani donc ata mukolo moko to monde na tema tambe na kitibu na kofinga feri na osala ngo ata mukolo moko te na bato pe bazozela wana na finga bango non finga te men nazolo baka ne ba vérité pour ça épisode par épisode batu malamu na pembeni ya feri zaka ba maître to bani na premier épisode batu malamu pembeni ya feri ezalaka ka ba maître et tozo mona ba Tracy yoka ngai yoka junior munda bitazini OK maître Jip Bilanga Makofi maître Maïs maître Guy ozi ba centre ville o sentir que soki obozo solo la bandeko mutu mo azokota na sentiment ya ndeko na ndeko vraiment bazo solo et loko ezoboma entourage na mamba faire parti pris et puis na ba mbwengi expliquer ba internet ba ko ajo to komi nango soki mususu ozui $100 après salani na limite mususu batu mususu bazana basimba ta ba $5,000 lo baba tindai que Zuela prise mon place bouillée kende ko tia yango place bouillée. Là tu parles de qui? Et bon est-ce que Kiki azara ka ba tout? Te olobela nani to lo makabila la mboka. Na lobi na koloba ezaba épisode par épisode. Tant na zoloba non mais yambaka. Lelo yo tant tozomona ba départ oyo ça fait mal. Si vous avez que nous zali susu na bagolwa te mais ozana pas pervé polinga pas pervé et bon na zabo elito na ngai etika e boya koyoka dynastie e boya ngote na koloba lelo na kangisi faire ennemi mais na téléphone na ngaza voilà donc na koyoka ekaka mais bato nyonso tozalaka zala wana tozana biso te ngau naza ngane na zaboui bato bele bataka minoko wana so ngali ki ba on a visibilité am sou ba guerre au biso to salaka bango ba osala ngote la samedi awa tozo bimaka na zo transport na kindi place moko mutu mo mikolo yo artiste moko ya mboka ezana ba guerre moko ezozala na ba propos na biso bike tous les gardes corps ni awa libando bike na zanga zela obi voilà na mo na sali calcul ou mettre nani ou mettre nani amoni biso peta amoni nga nazali na madeso abana amoni biso mamo siko sinale pe baningane akosi ko fina téléphone siko ngapi natali ko tana tenzo ne madeso abana pe liboso atimbelaki tozali na défi mo awa
na tantine nga mususu Barbie na timbeli kamba mona ndozonga malembe na discuter te match à Léopard Ezakia na keboite na koti bondi na mati na ndo tambola likolo na bimi boy ti to sola mambo eza pembe na bimi bo na komi kota ponga bi na bimi na ponga bi mona ponga bi transport moto ekitinga na Koweït. Mais eza na ba mususu eza batu musu ba maîtriser biso avant osali kamutuza batu pe to sola to souhaiter boza na maîtrise boza la botango biso to banda promotion eza ina ba groupe mususu bakolemba promotion oyo bakomona boy toza ba réalité ye net na remarqué bo memi yango tisuka net Liverpool jenga papa bango akufaki appelle même quand sala promotion dans Liverpool jenga za mutu apesa ata $50 au katana te pour changer à longola $5 à 45. Babylone musu to ko condamner artiste c'était pour artiste les gens lika musu ayeba il faut ba memela yango tala soda na yo na bi est-ce que c'est OK to keneti président Tshisekedi ayebi ba soda ni on sauté ayebi ba soda ni on sauté mais to ça na parmi ba soda musu ba na guerre na c'est tali roi yem takanga kenge tali taringango businga oye monsieur parce que des gamins akanga boy Elvis yanfu akanga boy ce que vous tala ke sangwana na batu nyonso bazalaki bayebi pe bande kozala na mutuka ya beka azalaka wana na bango nyonso basaka na ba petit na biso Tracy akokai kokomisa sangwana nini prise muso akomisa na biro boyebi te mutu tozali na mutuka ate pa beka wana ndeni mutu tozali na mutuka Liverpool papa bango akufaki musu mam na obetela oboy bato pe bazebile musu bayebi na bango ngote bayebi na bango ngote donc sans ya makambo bazoni ngaba me mafere na ebite so bakansaka fere ndeza munzanzama na yoyeba te fere gola bataringi asana miziki nyonso na nzoto na ye mais soki entourage eza malamu te yebisanga na génération affaire mutu akokana na affaire na mamba miziki azate mais bazalaka ande na entourage o baza ba professionnel bolimbisanga na langage honnête artiste fali pour passer to bimisi bango na affaire artiste ye mo même na connaissance na yebike mutu alekinga na musala o mais ataka rande ki professionnalisme na musala na ye aluka batu oyo baza ya malamu ba encadrer ebele tozomona c'est de fétiche o baza pembeni ya papa Hervé o mona kiba kisi na ye ba mbriera mutu abatu azana bana na ye o leta ba vie na ye na bana na ye boki osimbila ba kisi oyo zolingo simbela muninga zuka tonga immeuble mbala moko okomi le roi ba mayalos bozo ambrier mwana ya bato azana foyer na ye azana makamu na ye o lelo pe akoyi kosala bokanga kanga na bakisi boluka banganga botaka na bakisi tangu bozo ninga bokanga muninga na kisi luka kisi wana tobeta ba concert ya malamu luka kisi wana emema biso liboso tala kala tozala ke mutu soko bimisi album faire bimisi au télémati nabi yo quand ça disque le roi dynastie disque ni kokana na couleur mais baye biatana ko sala promotion ti 0-0 ya paka tozonga nanu na début ya préparatif à stade de martyr toke malembe na tuna kyo question rage na yo raison nango eza nini ozo déplorer nini na bureau ya papa Hervé Ferregola. Bienvenue sur le Messe Penalty. Papa va dans le bureau, Mikala. Papa vient dans le bureau. Voilà, ozo reprocher ni na Mikala o yozolo. Ce qui bureau est au monde na musale kei. Voilà. Donc so ozuneti, mutuloko la Christian Ngani, professionnel. Voilà. Soko ye lisusu Gada, professionnel. Et Sili. Bon ba o baza ba professionnel. Ngana biso Mikala ba o baza ba Mikala o ba koza la pembe na papa mwende naza boy na bisi bino naza na 5 épisodes tikanga kuyano shote okozwa biloko neza o ya bio okozwa nayo zano à l'aise okozwa to aider artiste to memaki mendicité te bienvenue sur le Messe Penalty Isaunga 99 fois boss donc to memaki lokoso te moi lokoso na auto komima
Batu basali lokoso na martira somo. Batu basali ba lokoso na martira somo. Et yana ba journaliste na musu na zo yebisa bo utokoloba na bi oya koloba. Boye ba ke na ba mama na ba tata. Mampumbu ale to bimisa makamu nyonso. Ba journaliste musu bo bino bo côté la batu na bino bozomona makamu ezoleka te soki to na bisi ba soki makamu na bino ezoleka. Bolanda mutu abenga ki bino bozol ba kimi bino na mbongo qui est Laurent Tendance. OK. Laurent Tendance neti nga conférence de presse na yaka na ngati ezaki na ba journaliste na obaye bazo silika Laurent kimi biso na mbongo boye biso tokoloba mabe pona faire na biyo faire wapi Laurent Tendance ye wana so boloba na Laurent Tendance oya komeka na komba faire to kosilana po to kolakso bilo mzomona photo ya kikoso na bino ebimi voilà po biso zaka na ba photo wana. Donc Laurent Tendance nengazawana akimi na mbongo ye ba journaliste bande ko na bino ba journaliste mutu bande ko silika nana nga journaliste ti bande ko na bino ba journaliste o ba yaki conférence de presse bazo silika na bazo lo baba on avait beaucoup déploré manière oyo Laurent Tendance atambuse makamba tala mama Yves Leter mobali boyo ka ba star mido botal bo pesa ziano bo pesa nga faute bo ebi manière na kinda. Mais si ko lelo nayebi ke lelo Willy Monet nayebi ke bokubenga binga pasteur héritier bongo ya Julia nayebi ke bokubenga mais avant bobenga nga boyebi mam na lubaka mais botala siko mam na zoluba lelo et comment passi eza na kiri moko basala système moko wana système wana na limite artiste lelo ako évoluer makasi pour dénoncer ngo pona na lobby na yo eza 5 épisodes. Koza no précédé. Ça précédé mais lelo mais quand on copie ça mais internet moi flash et puis chaîne na biso ebi ki artiste atala bien mais internet o nyoso ba otala ba yebit. Ba yebi makambo ezoleka ba yebi le pourquoi ka internet wana mutu biso na bango lisuto koma na ba débat ke to kenda ka place et pas ya mutu boye to salaki musala to zwa boye tozongi boye tozwa boye na lelo ba chaîne musu bazo déclarer ba sala musala bazwa eloko te mais ce peut toke er mususu faire ete mutu akopesa biloko ezalaki na batu o bazali na charge wana neti mutu aki charge ya communication ezali Laurent Tendance donc na bino nyonso na ba chaîne na bino ezo engagé Laurent Tendance ezo engagé faire ete pour faire azalaki wana pona koyemba so inde to yaki faire ayembi mabe linga ekende manga mususu faire asali musala oyo ye azalaki nango siko maka ba parti onyo so tikali ya batu ba problème ba problème jusqu'à quand makambu oyo ekosila tozo ki ba problème tina ba base jusqu'à quand makambu oyo ekosila daliano mapanga na ngai makambo ekosila mu colonie maître Zet balebele et maître Cédé Alamba changer les côtés nzembo ande na lingango suka na nzembo maître Dodi Chungu na Paris na PC Mbote apparemment le loza a combien encore na ba maître te ngaza nga muto ba maître et nga mo pe na za yanki kala na muto ba maître na sabe siloti o lendela o vandela ba maître to sola ngam na betsa na ba masasi ke yep na sayelo mo masasi beti na terrain kamina o akebu donc na mutu na banga te na linga ka respect na solo la po na respect biso zwa ba kumu susu likolo batu musu baza na otanga na ba kombote na otanga na bike omoninga ba obenga na ola ksupe na ba appel tana ni abenga ngati na otanga ba kombo na bino po muto sange loko azate mais na bando ya nango malembe to me mama na brutalité te po bato bazali banda ba ko comprendre eloko te eza même na batu batia ba chaîne na bango Francis Mavimpi atia chaîne na epo na mama feri tui chama ele ya Vasco de Gama atia yango pona makambu ya feri tui Yanzambe TV etama pona makambu ya feri Bolokoko TV den atia chaîne na e tui nani Dorcas Bolokoko atia chaîne na e patron ba Dorcas so ezaka nani wazaka na Suisse Claude Lukobako eno nyonso moi bato ya nyonso ka ba merci ba pesa na mbwa et comment ka bato mo basala groupe bango to lingaka bango te bango to salengi bo epona boete soki yo so mbali nzanza miliki te na ndaku no ngam na pekisa hote ba hote kam nzanza miliki na ba Mariano ko te koma nango partout eza yo monde manque ya gérance ba mbongo yo yibaka na kombo aferi okosomba na ba kwakere bele ti na yo na ba mpuku boliaka na ndako poso yo longoni moko puku pa dodi moko yo longoni moko puku pa dodi moko
tout sola mais apaka yo pour le bio liaka na sima komba papa Hervé tout sola tala ngana liaka na kombo izela ngana liaka na kombo ya papa Hervé nazolobela feri et puis bateau ngana bwakaka bazo kabilanga bango bazo détruire artiste azo pesa mbongo ya bateau basali misala bango bazo kunda yango ta so na lobina mamba ba billet ya concert na stade na biso to na 5 épisodes batu buzo ba se retrouva na ba 7 carnet samedi comment ça cette carnet bah c'est retrouvé dans le même jour na ba 7 carnet expliquez Katifola ba oyoka mambiza soit au lobby to lo ba nyonso faux et ces épisodes par épisode et comme on est en moyen gauche donc ba o ba ju premier épisode ba o zo deuxième ba o zo troisième quatrième cinquième na on continue en tina suka mutu nyonso oyo obenga nga obengi ngai ata mukulu moko te na kuluba mabe ya Ferregola donc Jogo Jino Mbemba et puis Dina Makengo Rosi Matadi donc nakoloba mukolo moko te mabe ya Ferregola na oloba ka bula muni parce que tina oloba Ferregola grand chanteur na okosate mais au moment où que PC accepte pas Warrior parce que Warrior le baraqueur Warrior a fait un problème non Warrior le baraqueur organisation bureau ya papa Hervé et zalara solide puis bazaka na bureau tazaka na mikala nazolo bana bino part kisia ngani na gada o tu batikali mikala papa Hervé za na bureau te papa Hervé za na bureau malamu il faut ça la ndeni na ba maître ici parce que papa Hervé za na bureau malamu asala ndeni nabi yo zolo ba yo ye attaché de presse ba foutela na ticket na hôtel au longwa place en soi disant yo zalaka okoma kisasa ba 3 jours 4 jours siko ba presse ba chaîne oyo ba salaki musala ozui na bango contact ndengeni pour il fallait déjà bien avant ba 2 mois avant ozui contact bon na zu chaîne bo sali pour parler bon nous l'ex publicité so na tambo so reposa ndeza repo mamba sport botier ndenge organisation wekinda ezani loko ilikati mais omona msusu mwana batu papa batu Ferregola abimisa mbongo na ye ke mutu ayepo na likambu boye zwa mutu po na likambu boye zwa so to sala bongo en tout cas tozo aider te na habité par 100 francs à Toulouse ndema celui lelo Victor Mbala nzao na yebité Guy Basket double continent na yebité mambo nazo sola yango kaka po toza na makambu ya koluba lelo bomoni nga na lekite mulongo sombo mulongo na sombo siko to kotala ya paka tinde o gango zolo babo c'est que tango pesa au revoir au pesi tendance au talisi mando ki côté mususu au talisi lokuta mabete nazana ba pour parler zali il faut ce qu'on a mais tant pour parler zali okoki ko pesa de part yoka te non non réclamer loko pituela ba kutunga mamba batiela lelo na olubate olubina kia na tiela na lima mboto sula ona lingala na lito sula ona lingala parce que bazalaka esiko bozana bato en bon terme muto nyonso alingaka feri na kati ya bato tu baleka wana à part venanga bozis malto Vasco Mabiala ezana mutu te aleka lisu na orchestre na sala musama kasi nde bango basala et comme on a mutu mo ba pesa grade mo atonga na ba musicien raisonner net bilo kwa bongo oh yoko tolio ya na dignité ba musicien ba respecta ko yoko mano ko tonga bango ba musicien pe babandi ko tonga po flèche aller pesa na retour lauréat de Bruxelles type bokana na fingité na ebige Barbie Vemba kilo mboka botala na fingi na ngate lelo boda fashion na fingité nazo sola kaka et ça que zomona ke Ferré lelo na niveau ya Ferré ata kozana même kala ya modèle wana bakoza pembeni na été bato bazo sale forte il y a que des épisodes des alliés ozo proposer ni ngala na posa remède mo ezala nazana posa ko traiter malade oyo ozo déplorer obi mambo tozana ngo nazana besoin bato ba landa film pour ce ba oyeba pour ne ezana
bato tout ba comprendre sans sa film ezande boye muibi wana na assassin bango yo ta muibi wana na assassin bazo mata wa bato ba kitaka place boye même si do totika bango pour ba comprendre ba ebi mambo ngana zo solo en tout cas souhaite lingara faire rigolo ngo to changer muki pour eza vraiment na sens te obi bato belé bazana batela faire na ba mive batindi yake ko sala bash au mona yeko lo ba 2000 me bash ya 500 nakobimisa bakomona bino bokati toyeba makambo wana te toyebi yango parce que moi de baoluka nga na bapele osala bongo nini osala bongo nazofinga mutu te toza nga toujours c'est ata na ozala lisu na makambo ya feri te tozala mpe na besoin baartiste nyonso bazala bien ndenge héritier wata azala na bureau na eza organisé ndenge fali ipupa azala na bureau na eza organisé ndenge mpe tolingaka bureau ya feri mpo feri aleki bango na koyemba bango baleki na organisation nenga ba bureau na bango ezaka na ba organisation nde toza pe na besoin ya entourage nyonso bazalaka pembeni ya faire organisation ezalaka poto me mama ngulungulu te eza ba épisode na oloba on dirait marambo bande ko zelaka stade de martyr et ya po bo sotonyo ça va eza na artiste te eza na artiste mo apekisanga jumsuna yaka na banda ko lobalika mo ya Jumsu yako meka mo lo mo boyeme po nazo ba pele nazo ba pele belete il y a ba griffe place azam dans les États-Unis les grâce à père na pese mboti et Charlie Kabeya bye lik ti siko mutu artiste mo ebsanga te toza un stade za munene boyebi depuis to bandi lit oyo batu ba oseka biso batu ba fandi bazo zela biso vraiment ba seka so e salamité et ça bien te ngana banda olongwa kisasa na kyo tika ba billet na ba Congo na 19h batu mo bazana na ba Congo ezaki ya mpaka totini mongo ba réalité musu na obeta te pona mobali babeta secrété que nazui na transport ouais c'est lemba ouais ipen wa pasi na butu mbanzali ya so mbanzali mbaso mbanzanini wana na kitie place ba mama balinga na courant wana na kitie wana siko occuper matadi kibala occuper moto ti bato un peu pression ti au mona ba président d'ilor ba ebi jour un peu tous en réunion tarik ngangwe ya ba président d'ilor ba président ba groupe WhatsApp nyonso moi mama na loba ba ebi na ba kombo déjà ndenga to solo ba président ba groupe WhatsApp nyonso ba otanga ba kombo siko ti to sisi na komi on pe na butu batongo wana ba obetela bazo kinape batu bon natali condition na place on a mona linga futela na motela bien na c'était nga il faut na zonga na lala na ngai pa batu te natala eka ba Congo na baluki pe na zui transport na zonga ndako 23h45 nyoso pona pa perdre on a récit wana zonga ndako 23h45 net ngabo na déjà malgré na l'équipe ba musicien musuna kilo déjà ngana abuna mutanzo to miki na longwa yolo makolo to beta on a tarik plusieurs fois oya mbaye na sou makolo lo déjà ba fanatique ba komi motivé to sala opération ti to tambola ba partout neti na obetelo neti na kalu ko ebike ba biya faire na ya koteke tikala ko komate na ebité nga ko bando sa na ba pela mena obimisa ba secret musuti e komate to zana ba tumususu na ba obenga André réussite nyoso au papa abasa wo bo mona nezala réussite telinga ezane liwa wana za force ya faire rigola na biso ba communicateur na ye ba communicateur maison o ya potote ya Nigeria te voilà ne to sala effort wana o moni bo mona bato wana lelo bato butu plein poto linga to sala plein ya liwa mais kaka entourage o ezamabe lelo to sa moi plein wana o bato kutu bakoka o sala ngote to benga moi plein biso to ya tozo ya concert boina tongo téléphone ba no toka bato bazo benga pona vente streaming na ebité mabe ya kanam place aza na ebité ba oncle Rifé Manzongo na wa tanga bato to poto ba Charlie Kabeya ba pasteur Isaac Bofunga bato tout ba pasteur Jojo Kamana tika satana défaut bazo benga biso mais vente streaming eza ndenge nini naza kola moto to sala bona okene place bon ataringa ngozande popo zonga na page ya mokonzi tala bouboube parce que ti bato tout bande ko bengo moi na ba vente streaming wana biso tout au contribuer voilà mais eza na ba manière moko na bolingo to ça pas faire to ko que ezala ba maloba mabe pour un artiste lelo so fait aza humilié eza pe pas sinanga
soit peut héritier za humilier za passe nanga soit peut falia za humilier za passe nanga parce que bango nyoso basala fierté ya mboka soit innocent za humilier za passe nanga so qui peut fabriquer za humilier même artiste nanga na linga ko ba artiste nyoso Patrick Beckham Lady Maître tueur de mensonges soit za humilier et donc et ça langa bien ti l'épisode des ana bani premier épisode deuxième épisode on ngeza journée ata lobby ah batu bozwa nana basi na bino bozwi ba billet ya concert ya feri bopesi basi na bino na banganda na bango na lemba batekelaka bino mambe kobima Muzeki Ndingu tomoni bapesi voiture. Ouais, félicitations à Beka mutapesi. Beka. Bon, Muzeki Ndingu aza produit ya Beka. Bandeko bazoni ngaba mema motema mabe na expliquer. Muzeki Ndingu tango babanda contrat na bango na Beka lobai na yeke akupesa ye voiture. Muzeki Ndingu abandi eloko wana lelo lobi abenga avie poto aveni moko. Petit na ngama ya air tout. Na ba masoto batu ba beta beta lokuta o ba sala ki bo te na ema mwana nyonso. Mais eza vi na nga na ko beta mama na ete. Nga na ete pona sa les publicité donc na nga ga po mama ezo ko mema na ba ja. Donc ezake makambu Beka nde alakaki Muzeki Ndingu akopesa ye voiture donc Beka na moni aza mundele asali promesse pe à réaliser yango. Ah, oh yale molota yemba et fait les promesses réaliser donc c'est que ça Beka donc Beka sali yango ne ba yokana na musée c'est fini eza nango mutu alobate ke o mutu boye ngana sali boye te eza nango Beka apesi musée mutu ka makambu oyo ba yokanaki Beka azali sponsor ya concert ya stade ndenge Beka azwaki ndenge Denile azalaka na Beka nepe Muzeki Ndingu azana Beka lobi pe Beka koza na besoin ya mutu mususu donc lelo batu boka mwate soki ngana osala analyse na otanga musicien nyonso parce que ba on est basala la fierté ya mboka ba on est basala la fierté ya mboka. Merci beaucoup ya paka pela bo telebeni mutu na lobi mabebo mais boka nsate silité. Merci ya paka balobi maramweza ya oloba ya paka lobi eza premier épisode c'est que épisode et ça combien d'épisodes et sur na 5 Gabriel Kikela lobi na ngai na Mirette tukani ya Carlos Bila babi na nga na Magali Kumo ya DJ Sabe babi te suki sa na 5 pour so pousser en mingi za mabi donc ezab nako Magia ibili lala ko c'est les George abi ezanga te eza Magi po Magia obima Magia obima na e Magia. Merci beaucoup ya paka tokomi na suka si on peut nyonso bozoza na même soupe na ba voyage bazotika so za vrengana kota pe na kata avion nani azokende na otika à suivre voilà ndela kuna tokomi na suka mutu wa Didier Lacoste bien Didier Lacoste vie na nga so na komara musicien za rapport na ye vie na yo vie na nga yali sekite adike chenda vie na nga pinda ok yali sekite na zalaka na nyonso ezala to zalaka vraiment ti vie na nga ina ebi na banzembo ne yakala ope bimate ti moko au moins baso neti vie na otanga otala ba bia petit na nga bosana champ haute dalo memisinga nga mona vina nga chena soki likambo bonga kyoloba poto bongisa ngamwa nini na mema po na lingayo netinze nanzembo emba eza pasi wana eza embila pe asonam tantine mo bena akufa bena yo mabazo nga susiliwa mambo na loba vina nga Franka emba ebi vina nga Blaise musika sika mwana poto ya kala vina nga Dede Mbala ayebi me nakoloba kaka omoni ata obenga ona ko finombo na tina mbongo te nakoloba kaka. Merci beaucoup ya paka tokomi na suka lilobano ya suka pour tokota suna deuxième épisode ata lobby et puis ba dédicace bagola ba gladiateur bo pensera te na mutu na bino so bo moni longyo na ko finga feri loba na komi liboma na finga feri te mais to tiki na biso makambu ya feri parce que bami kala nyonso o baza pemeni ya feri balingi bakomisa feri on dirait poche na bango bayana basi na bango batekele bango ba pesa bango ba billet martyr bateka o bazara na ba 32 carnet balingi bakomisa feri on dirait ya bango alors que feri azali ya mokili lelo oyo yo kanga feri na kisi il fallait yo koma bébé braza ozwa jeep kana moto ba otuta yo ba délicace ya paka
Non, bon, je suis du Vasco de Gama, Tariq Ngangu, Naomi Yaba, Batutu, Roi. Star Mido, 2 fois star. Star Mido, 3 fois star. Et puis Boda Fashion, Yves Cléter, Mobali. Affaire d'homme, bienvenue sur les Messieurs Penalty. Et puis Maître CD Alamba, Maître Dodi Choumou, Maître Zet Balébé, les porte-monnaie magique. Et puis Maître Manu Mwindo, Maître Kazi, Napesi Mbote. Napesi Mich Kambote. Ça s'annonce bien. Napesi Mich Kambote. Arnaud Madrouma, Napesi Mbote. Oh là là. Nani le sousou? Na moni ndeba koki na bango wana napesi batu. Oh, mais napesi batu tumbote. Merci beaucoup. Voilà, nous étions là avec Yampaka à Lobia. L'épisode des Ali. L'épisode des Ali, c'est juste le premier épisode et puis deuxième bien au Soukaka dans le 5e épisode. Merci à vous qui étiez là, scotché, branché pour notre talabiso vraiment. Et puis. Neti Tracy. Tracy mutu ayebisanga na bike boye bande bozarana mutu boya linga rabino te. Mutu azolo ba boye boye pona bino awa na marti. Likolo. Mamba yolobeza bozila. Mamba olobeza. Il y a des shows Toyo Kango na Congo 5 officiel télévision chaîne OEC la Bino Moussala Kitoko. Merci vraiment. Là je salue en passant, non saluer Hercule m'envoie tout mon perso, mon manager personnel et Laskoni Mbunza balobi yoka kaka benga pe Yampaka et ça là est bien mais quand cela n'a Yampaka vraiment. Armel Omode à la caméra, merci à toi Berliv Ngamete, Clégie Zeïs Mokomboso de la presse, Joyce Tumba, la mignonne de la presse, merci. Abonnez-vous massivement, Challenge Zamoko, vous s'abonnez massivement à la Congo 5 officiel télévision, vous allez jamais décider. Merci aussi à mon boss, le big manager. Papa Clovis filme pas, Motemer, Maman Doris filme pas. Et l'AG du stade de Martyr, Papa Guylain Fimpa, merci beaucoup ma fille chérie, je t'aime énormément, merci de faux là, maman t'aime beaucoup. D'ici là, restez coachés, branchez nos bougies, vous ne serez jamais déçus. Bye et à la prochaine. Invitation au ardoise, mais avec divin, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mon fait il a ta mabé. Maison qui vient, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison qui vient, Balingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!